Voilà la famille. Tout le monde a pourquoi. Maintenant, on tient vidéo lobby. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien la famille. En tout cas, bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Boboto, bondeko, nakatia mabota na bino. Shalom là-bas, homme de Dieu, bah, chantre de l'éternel, bah, shalom. Toute tendance confondue, vraiment bambote ebele, tokepe tolomi matondo na bakimbangiste, respect na ba chef coutumier na biso. Voilà, bandeko nanga, bo like, bo partager. To solola momoke. Bandeko kolala kolamuka, na mon internet yindi, ba photo Australino partout. Australino. Parce que banjo sanga eh on m'a donné so yokite. Bino kande na episi bino na ka likolo no moboyebi na ka likolo aussi voilà. Na ka likolo bino mokande ni kande ka boyebi. Alors et donc voilà quoi, likolo ka mais ça va. Et on a pissé bien sous bambote. Bandeko, bola ike mission. Pardon, na sengi nous pardon. Aimer, omonika ka au fini. Avant yoka, personne ba tchaka bou fina. Bola ike bo partage. Bandeko babi uzomona te Australie. Australie na bomisi ndeko mwasi. Australie na bomisi ndeko mwasi. Ya solo abomisi ndeko mwasi. Quand on a bâti une mission. Oui, allô? Eh bien, au coupé ça va dans 2 minutes, pardon, 30 minutes dans ces émissions. Merci. Voilà, bande konanga. Australino, nini lisukuna. Oh, alinga bomisa bondimi. Nabi, oh, nandeni, ameme na bene, asali nini, oh, alinga bomisa mondimi, ngabi, oh, landa kuna, pingila sali yango, tupesi bambote bele, et ce n'est pas la masali yango, tupesi bambote bele, blakos na TikTok kune yindi, ngabi, ah bon, ngabe, encore makamba bongo, mame, na vandeli yango siko, na yoki bande. Nga na yebisa bino kosambeliza bien, kosambeliza très bien, kosambeliza li trop bien. Mais soki omoni oza mayele te, bande kobozila. Faut na kanga, mulunge me naza obligé na kanga. Sinon te ocha makele ekota na émission. Voilà. Soki omoni oza na kalo mayele te, tomiyebaka nga penza naza mayele mukuse. Nga penza boya yaya kokende l'église wana te. Sambela na kati ndako. Prière pas moulaye te. Yo samaka notre père so yebi na français ou bien na lingala obi tata biso zalio ezanini. Na lingala ezanini. Kimi ngai. Yango tata biso zalio likolo bato bakomisa kombo wayo bla 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 bla. Voilà. Sambela. Obi lobi nzambo la msinga na tongo opesinga makasi ebele tozaki na bango balamuki te bamsu bana mbeto hôpital ngo pesinga makasi yango ne kosengo merci batela bana nanga batela bana nanga batela bandeko mama papa donc papa olobino amen ya nzamba koyoko mais soki oyebi ke o comprendre neti ba biso boye na yebi ke nazo comprendre atena ke na église à Australie atena ke na église ni soka bima bonza tozo somba bâtiment no chate po na yebi bâtiment za na kombo na yi soka lobi bosale loko boy na somba te soka lobi botia bande konanga ba papier toilette zo sila nde na ke na tie to ko kufuta mbonga courante na tie soka bika bat mbongo moko boye po na soki nini na chate na ke somba ngo robe nanga na bombi yango po na ke voyage no pesa te. Sona abandi kaka, oh, ozana mwana ya autiste,
eza milimo mabe na longwe na église. Oh, mwana na autiste malade ya ndeke wana ezaki ndoki na longwe na ngai. Po na yebi eza nango lukuta. Oya na ndako obado négliger mwana oyo autiste, obado négliger mwana oyo handicap. Oh mwana obo mwana oyo ne bomone wana na butu aza reine. Aza mo ayona aza na milimo mabe abotami pona anyokola bino yangwana bomoni aza SS yangwana sila kama kila na longwe na église. Mais mutu aza zoba ayebi na ete bana SS bautaka wapi ndenge nini bana autiste bayaka est-ce que malade yango esilaka soki basala nini eloko ni bana ba autiste balingaka te ayebi te ye wana akomema mwana na église koma na église kuna prière kuna siko bandeko nanga makelele bazo yemba makasi to chaka banzembo makasi bana wana balingana ba makelele te neti na ete boy balingaka lumière te alingi aza na place moko molili so bolo ba makasi problème éclairage eza makasi problème donc ba ezali ba forme na ba forme sikoyo yo mutu oyeba mwana na yo ndenge so na poto awa bazo étudier bango bazo loba mwana oyo alingaka boy oyo eza boy ya ye eza boy donc mama eba mwana yangwana na pesi tantine na biso bobo mbote na sepela na ye makasi ye ana mwana mobali ayeba mwana ayebi ke en tout cas bolimbisi mwana nga banga bana mike ye mwana ya banga bana mike donc neti bana ba 3 ans ba 4 ans même ba 5 ans ba 5 ans kitana se abanga bango parce que na kala bande na ko beta bango so moni bana abwaki bake na classe ba lakisi ba tout se ba bende mato ba sali nyonso ba banga bana mike akoma ko banga so mo ka bana mike akimi so bana mike ba yena pembeni na ye mona zo banga so mama na bien bolongo la bana mike bolongo alinga te so ka bana mike na bakena ba mo akomi normal o mo afanzi na ye donc maman na ye ayebi ye donc mwana bongo bakomi mena crèche te place bana mike baza akoka na ye te sikoyo bino ba mama oyo bosambelaka pa bostralino boyebi ba eta bana na bino te bino nyonso tu kaka kindoki ye eloko nyonso pa bostralino c'est la sorcellerie mwana abota bana msuba babota maka prématuré danga bota prématuré à cause de problème na élocution raisonnement bana msuba baza na problème ya motema bana maya bamsuba bakoma bango normal ça dépend tango a botamaki prématuré ezaki kanini bamsuba ezaka tension ezaki makasi et bebisi biloko mususu mwana zwi reta mais yo sikoyo komisi yango problème obandi kokende kosambela koseme bambongo mama okotia ndenge nyonso kotia soki Jésus ye moko ye mwana nzambe kana ba pasteur wa miyibi oyo au moins na kotikala ne ka bongo ozonyokoma na yo pamba accepter yango que ma fille mon fils moki azali bongo. Alors bandeko na ngai eloko nini qui s'est passé réellement à l'église de konabiso wana pasteur Bostralino alias 2 millions d'euros na kacha bank na mwasi na ye mama Versace mama Gucci ya mwana mama moko boy azana mwana 32 ans cela veut dire que c'est une maman à l'équipe déjà 50 ans parce que quand tu as déjà la foi de 32 ans en tout cas lingo lingate en tout cas majorité batou baleka déjà 50 ans donc neti ba biso boy OK alors maman wana sikoyo amemaka mwana pas Bostralino basambelela ye soit disant que moi nazana milimo mabe et puis maman wa lobi abanda ko sala kindumba pona ye kindumba bande ko sala yango nde sala ki milimo mabe ekota mwana na ya koma autiste regarde raisonnement bidon
Combien de billes bosso bomona tabu fata za bana bekizengi. Tabu fata bana ki ndumba ne penda eza pena reconnaît. Moi si on a zaka ndumba wana na makola Yesu. Ayesa bino bota bana bekizengi. Mais fou de bagdara wana mutali bomona zina milimo mabe. Maman na tata na e bazaki normal. Ozalo zandumba na encourager bandumba te. Ozala mwasa libala. Ozala soki nini bato nyonso tu baza capable ya kobota mwana problème. Bango mo pe ba mindele kutu ba yebaka te autiste ngo soki ezaka dû à quoi, qu'est-ce que les parents ils ont fait pour na bobota mwana bongo non. Mais il y a d'autres anomalies. On est à handicap ba biloko msu c'est ezaka pe soki olinga kaka olongola zemi. Yo linga olongola zemi wana obando melela ngo bakisi zemi ezo boya. Na kati kuna fœtus ezo souffrir. Tant ezo souffrir, ce qui est ko toucher bien cerveau ou bien nerf moko boye ou bien boye au mona mwana yako bima pe na problème. Alors yo muto au sala nyeso longola zemi omelimele bakisi kene ka na hôpital ba salo avortement ba bimisa mwana kenaye parce que ko risque au bout mwana problème. Vous comprenez? Alors bande ko na ngai botika. Maman wana 32 ans a force ka mwana na makasi mwana wana lingaka ko église te. Lokola ya lingaka te pona yeza ke mwana za na ba démon. Nzoka nde mwana wana aboyaka makelele amonda bandiki pasteur azo ganga enzo zo ko simba zo ningisa ye pesa ka ekanda ayesi mama ne alinga ko ke kuna te. Mais mwana bongo il faut tika ye mama. Ya zo forcer. Mama na koya na ndaku abandi ko ganga makasi mwana linga makelele te pendant 32 ans. Oyebi mwana note. Alobi mwana yebi ko koma te, mwana yebi ko tanga te, mais mwana salaka, mwana ganyaka mbongo wana babomba ngo. Yosko mamo liba peswa. Abi bango ba pesa bango ka soki 90 euros, soki 90, soki ndenge ni soki 900 par mois, mbongo nyoso mwana babomba na banque. Mais mwana na sikoyo a toutie a chubi mbeli. A kati bande kunanga. C'était grave. Aliki ko bomae. Parce que à cause de l'église. Moi na boye église. Moi na soka boye ko église. Maman faut me mettre na ma case, faut ba bunda na maman. Mais moi na boye ko église. Quel que soit son âge, nos forcés étaient. On ne force pas les choses de Dieu. On apprend à l'enfant. Si l'enfant boy, soka ndimi, mais toi, continue toujours. Il y a un conseil, il y a côté, avec douceur. Il y aura un temps, maté yawana, et ko sala ni kamunango, ko bota mbuma na tangu nango. Et ça karateke, ceux qui ont la nguba, ou bien la masango, au kutu, et ça la saison. Ce n'est pas la saison où soyo kokona masango. C'est pas la saison où soyo kokona nguba et monsieur ko bota mabe. Même ba manga et bimaka na saison ba safu na saison. Donc ba na pe ba biso pe ba toto na saison. Et à la période moko boy oko pesa nga conseil ndingo lino yokote parce que na etana nga na oluke objectif moko boye yo pesa nga so ba conseil tamsu no yokote. Mais le ololoba ngai na o ezokota soki na likambo ona ke na beti poto ngabi na nikuta pesa ninga conseil so na yokela kié mbele na beti poto te mais soki pe eke na ngobe bien nde na lingaki eke ikaka o comprendre alors ko força ka conseil na mutu te maman ona ba beti na mwana nae alors bande ko nga toyoka no témoignage à maman. Nyoso na pona nini ko yeba ko discerner te. Ko yeba ko kabola te o makambo ya nzambe, oyo makambo ya maladi oyo eza mwana za na problème ko yeba te. Batu ebele ba boto ba mongol. Bo kenda bo sambela bo sembe. Est-ce que bana bino bola na tongo babonga na bango pété. Donc parce que bonji nango ke ekozanango bongo etika la bongo. Vous comprenez? Tant on peut bonner bobota bango
bayebisa kisi bayebisa binote babaye na binote mwana arobotama na problème yo boyi ba maman mususu basaka bongo tala ti niveau akepe un hôpital bayebisi ke mwana azobota na problème tomoni pena ki aza mongol tomoni ka aza na problème ngoloba te tomoni ke cerveau na ye ezo développer te ba calculer mais ye moi j'ai la foi avec mon Dieu avec les dieux des Borsalino Dieu va faire akebwa boti mwana kiziki siko Dieu ngwa sakioni nzambo apesi mayele na ba docteur parce que biso bala danoise tango bana biso boye ko la médecine to kota mabondeli to sambela nzambe sunga mwana ngai azwe un examen maman vraiment entre en prière maman pour mon examen mwana entre en prière azui lelo soka prescrit yo kisi yo boya komelango ola babaka ba docteur wana to njimango te. Mais toi, tu ne connais pas que même sous docteur, on a ça assemblé là. Tu ne connais pas. Toi, prends seulement ton médicament, va prescrire, et puis avec Dieu, tu prends. Tu un jour, ok, qu'on a le malade, et au monde a sauté. Mais toi, tu négliges les médicaments, tu commences à prendre seulement la prière, tu commences à boire la prière. Mais tu bois la prière avec quel pasteur? Avec les pasteurs escrocs. Mais tu ne vas pas évoluer. Tu vas pas aller en avant. Écoutez la maman. Bah, bêtisier. Voilà. Tout que les tous voient. Non, et pas essayer. Après, tout ça, pas pinguer la peine d'ambo. Tout mélanger parce que c'était loin. Voilà. Tout que na et ma qui vidéo. Voilà. On vient là. Bandiko bo liker, hein. Liker, beau partager, beau liker, beau partager. Et ça, on va quitter comme ma case. Voilà. Botala maman wana buku mona ndenge ba beti nom de Jésus na salika ndengo te ya kabiso papa je me suis battu na batu papa ba beti ngai naza ba photo na Lexi na yebite kombo a papa bango na Lexi bango na kanga bifo na Lexa peyo papa ba betanga neti ba bomanga makila loko ya nyama mwana nga tenga ba manzaka ça Jean-Claude. Votre petite fille là. Papa, betingai pendant à 45 minutes. Nazolela, c'est Nazolela. Ça c'est les démons ça. On a Nazolela. Oyoki, pasteur Bameko, Azolwa na mwasi na lobi, papa ba betingai. Moi na beti pendant 45 minutes. Moi na 32 ans. Zokisi yebande konanga. Bozana na tchamona kanga photo bozela. Tango na yeko loba na kati na nga na lo. Bozana kanga photo na la sabino de mamango ba beti ndenge avimbi. Voilà. Botala mamango ba bombi lumina parce que YouTube alinga raboité botala mamango. Bomoni ndenga vimbi. Vous avez vu comme l'enfant bêti, moi na bêti ba bobotou, boyoka, et puis c'est le pasteur qui dit que c'est les démons. Et la maman, il dit seulement au nom de Jésus, au sangue le côté, l'enfant, bête au nom de Jésus, voilà. Au lieu de la police, dis-moi na kezo mbeli. Parce que, alika kamima ina église. Moi na boyi, à l'objet de l'église makelele, na église ba lumière, à kokakate, la maman qui force à l'enfant, tu ne veux pas aller parce que tu as des démons, et puis l'enfant n'est pas normal, moi naza autiste, aza na problème dans tout. Bande kubio na bovoine na ba autiste te. Nga na 8 ans, kalate kakawa. Yaya, na 8 ans ya kovana na autiste. Ya mobali ya mukolo. Alingi rido ba fungola te ndako kaka molili lobaka mwinda ya courant so ikaka tuina donc ndako ata bokomi midi bo kanzaka bozaka 6h atia pe ba chaba ninya ba rido kilo alingi te so ibino bo fungolika tango obeti tubo akangi donc neti mutu azo banga neti na fenêtre mutu kokota
Donc bandeko nanga bino bo vena na bango te. Nga na zui mo occasion ya un mois boy ya ko vena moi na mutu mo na problème na mutu. Et puis beaucoup solo na ye na minute. Donc c'est lui qui vous comprenez. On dit ko kanga. Pas de comment tu pardon. Plutôt les cas, bosia boyoka. Lobi, papa Charles, nazo kufa, mais fallait na témoigner. Mais, nous avons bien mon yoki, à vous révéler kaka yo. Moi, nanangai à lobby, je veux prendre un couteau pour la silsa yo. Tant où il y a que je couteau, c'est là où on a telemi malembe na bini libanda, mais bilamba nyonso et pas soukaki. Tina kini libanda baye ko benga ba pompier baye ko memaye na officiel baye ko pesa ye batonga baye ko songisa ngai ezaki vendredi baye ko songisa ngai ye dimanche bandeko mama oya lobi il fallait benga ba pompier donc il fallait benga ba médecin abenga bano ya biso ba docteur pona baya pona nini obengaki nani borsalino na yote. Falo benga borsalino aya ko prier pour na mwana na yo nini azwa kimia pour nini benga ki ete ba mama bozo mona te mutu ko silike la bino ke bozo landa nzambe na ndenge ya mabe mama la danoise na côté prière à midi mama la danoise tout ça la prière na 6h na minuit ba prière na ba heure nyoso bokoma lokwa ba zoba. Mais pour na nini obenga ki borsalino te ata na ero na bande ko beta ye azwa téléphone benga borsalino balinga ba yambate ba yambate ata ba moni boy na bazolia bazobeta magoda na mami bazala ba opesa ba bisou bango ba na tana bino bazala kana tana bino te bakosaka bino bazana tana bino ko beta bino masolo o ba yebi ke ba kongole ba lingaka po ba benda bino mbongo bocha bango ba kiso ba sapato ba mokoto ba sac ba nini bazana tana bino te mama à la fin tellement ba tchube mbeli akimit pona nini o ba benga ba pasteur te o mama openenga za boso ko landi na téléphone na azaka na Australie no te azana pasteur Jean na Afrique azana pasteur Bernard Nangola azana mama Kingandi mama prophétesse tala ba pasteur atinda mabe mi mwana bongate boyoke abimi soki ba médecin te amemai na église o ezopesa mwana kanda o yalingaka mema mwana bani ko beta ye o lie abenga pasteur wana ko sambela mwana zwa kimia eza ba pompier oyo bango ba benga ba banduki oyo bango ba benga ba franc-maçon oyo bango ba benga soki ba nani bango nde ba bengaki pona ba chuba lisu mwana batonga pona mwana se calmer pona nga vraiment mwana ngo fallait pena na ebité asala maman ngo pende sala mais maman nga zwa ki kuba moko na sire mais azaka ko comprendre ye wana ko témoigner bozoka témoignage wala lo banzambe tangu na bimi na prier au nom de Jésus na beleli nzambe na mawa mwana moko pa kwei alali te il témoignage avec ba pompier. Est-ce que Dieu avec les pompiers il y a un rapport? Il y a un rapport? Yaya maman yom tozana mwana problème kolongo la souci soyez normal tika kolata souci ya kokende église à église de ba opesa na bango solution te kutu soko kebite mwana zoya sous problème surtout soko tombe parce que ba pasteur ebela na bomonaka bazali na ba démon na bango bana misusu bazo botamaka na ba église patalaka yomto osambelaka obali na église ozui mobali na église comment ko bota mwana problème comment parce que bino boza bata monde à part bo biso kutu tolingani na bar na mobali tolingani wapi na bar
ngate ngana ninga nga mobali na bar te mais toze belé balinga pe mibali na ba bar mais baboti bana ba médecin ba ingénieur mais yo okende kolinga na église bana nyoso bakizengi siko poani pona nini question mark tozo continuer na kanti batterie ngisila toke papa mwana aza mbongo ebele metande vi na biso ezali mawa akenda musala me babo bomaye bandoto babomaye mayele ayebi kokomata za 32 ayebi pe kotanga te makenda musala zwa kabisa kenda musala ba relever ya kaka mbongo aza sous tutelle chaque semaine bapesa biso ka 80 euros elo kana ngaki na yebisa bandeko nzele tango na tiki kobo yango na bomoni ngai yo na telemi so nazaki kana na kati kobo bandeko na nde na kufa ki vendredi oh papa lobaka boyoka eza ya solo merci bon bandeko nde na lobi toza na batu témoignage oh témoignage nanga ka témoignage nanga zembole za kitoko témoignage bino pe ba sœur Eunice so to bito chata nzembo YouTube ale bofundi biso na YouTube bozaka pe bandoki bino pe bozaka lokola chef ifongi osu nzembo ya chef ifongo tie eloko ite témoignage boteba témoignage nanga Mama, donc maman oyo ti ayaka na pas pasteur bameko pasteur Bostralino alias Bostralino maman oyo asaka na eka na ekobo église bandumba église ya ba ingrate église ya bato kanda église ya bato moko baza de mungu eleka bato moko baza dépassé ba fier ba lolendo na kati église wana binemi wasa église wana bino mo boye bandini makambo na olobeza ya solo combien de bandini ya Bostralino ba binemi na kati église bato ebele oyo bayaka kotia munoko batiaka ba commentaire bakendeke église wana te baza bandimi internet bino bandimi internet bokanga minoko na bino so biso to pesa conseil yo vanda nie kango be munoko nao parce que boyebaka makambo elekana kati église te bino bozolandaka o ba ote na internet mais bandibio bakendeke bamonaka ndenge mama mio nyokolaka bango bamonaka ndenge bafandisaka bango na avec soki ndenge nini bamonaka binemi bamona ndenge bajeto bamona ndenge bandimisusu bakoyaka badongoli yo mais bino bomona hango te nde bino bato boka kocha ba commentaire sikoyo mondimi oyo tala mwana azana na mwana problème mwana ti lelo 32 ans problème mais bando sana yaki ndumba ya katini ngai koyisa Bostralino sikoyo banda na tiki kindumba ya mwana bomoni nga na ya do mwana atiki ka kindumba ta mwana betiye tango mwana sa nini abetiye nde sikoyo ya tiki kindumba mais sikoyo atiki kindumba mais moi na bongi te comment est-ce que moi na bongi na été et ça n'a bien côté ka kindumba ça ma bé là je vois vraiment mais je demande seulement rapport ni les gens na moi na abela kamutu na kindumba bandosa rapport exact maman continuez kaka mukomsu moi na ko beto na sapongi OK karo parce que il faut suivre le traitement ya mwana. Ce que moi na comme na 32 ans. Pourquoi zova na ndako na mwana abetaka? Parce que tu as besoin de 80 ans ba pesa yo, toi tu ne travailles pas. Toi tu peux pas aller travailler toi aussi pour nous autres asalaka biso vika kapasi vi pasi na ndenge ni mama za na poto. Olo mama kamluko za na Angola. Boni boyoko. Oh. Bande ko ngai. Kini ko luka musala.
sala bakofuta pe mbongo na 1800 1700 nino bandolia pourquoi yozo compter na mbongo ya mwana okuta za na problème azwa kabisi akendeke musala na mona ka ba extrait na mais aza soki sous-titre kasi kende ko pesa kune pa batongo pa aza sous-titre ba vanda ba chaina place ba kulukele pe ndaku na ye ba kengela ka bango bie balambela ka bango avanda kuna akoli. Toi, tu vas faire ta vie à 32 ans pour aller avant de rendre kunayo. Ba mamé belé. Bolinga bana na bino ba pesa bango esika ya bien te ba vanda bien non bozwa bango na ndako po bolia ka bambongo mais bozali na bino ko occuper bango bien te. Parce que bozo mema bango bisika oyo eza propriété pour na bango. Ba musu ba ko accepter église ezo ganga. Mais to momoni ke église to bacha banzemo makasi ko ganga mais mai na catholique mais mai l'église protestante parce bazo yemba avec douceur baluka nzambe na kimia pone ko même l'église baluka nzambe na usu hein pourquoi bandi ko nanga tuka na otika bino to baksa mo muke to yoka mo muke ndenge ni conseil nini ndeko mobali pe apesaki bon na ndenge na yepi voilà tout moko boye vrai bonsoir na bato ba koti siko boyo ki témoignage oyo toko banda ko décortiquer ndambu tout est kozana nango pa ya maman Makese encore beaucoup vraiment maman Makese beaucoup de respect beaucoup tu mérites vraiment beaucoup de respect. Tu mérites beaucoup d'amour na travail oyo pozo sala na pona beaucoup ko vivance. Témoignage ya maman oyo ezali eza mawa na peuple moko peuple ya bololé peuple oyo bazanga cerveau et eza na groupe ya batu bavandi ba décider. Parce que ce sont des courageux. Moi, je les appelle des courageux. Bah, décider. Bah, sali groupe na bango. Bah, sali bah, association na bango. Bah, pesango kombo. Église. Oh, bah, benyango kombo soi-disant ndaku ya nzambe. Pour na baya. Bah, traumatiser. Bah, ça la terreur mentale. Bah, abrutir. Peuple, oh, ils allient inconscient. Oh, ils allient système religieux. Papa oyo bostra aza médecin te. L'étude, ba formation, ezali makambo na ye et talingaïté. Mais ce qui est important, c'est que le lot, tous à la casse, tous à la mécanicien, parce que mécanicien on a asali apprentissage ou bien tangi mécanique. Ceux qui sont électricien, c'est la même chose. Ceux qui sont agronome, c'est la même chose. Asali agronomie, ayebi kotanga mabele. Ceux qui sont la moto, ça la sculpture. Et ça moto, ayebi moi système atangi, système neni akobo, ça l'élevage abambisi. Ceux qui sont fermier. Donc mutu na mutu, azo jouer rôle moko boye. Alors, ceux qui te commis pas, il y a ba miyibi oyo, il y a ba bostra, il y a ba mukuna. Il y a Marcelo, il y a Moïse Mbiye, Bangotou, Balesa, voici l'homme. Ce sont tous les oiseaux des mêmes badi. Ce sont des escrocs, mais pas possible. Et ça, dans Moutumoka Loba, à Lobi, première arnaque, et ça là qui Moukolo, premier escroc, à Koutanaki, na première bête. Moutou Azalaki bête. A kosie que non, il y a solo la rana nzambe moko boye, nzambe moko a inspiraki Bible moko boye livre moko boye, a komele makama nzambe. Et zuko mutuana a koma kotanga ngo, a kotisango ba aliéné bango. Alors, live oyo ezali dédicacé et pas ya ba maman na biso, ba maman nyonso oyo ba bota bana na handicap. Live oyo eza dédicacé pour na bino ba maman oyo ba bota bana na handicap. Précisément awa toza na situation, awa toza na contexte ya maman moko abota bana mibale ya mapasa, moko azali autiste et mwana wana ya mwasi elle a 32 ans. Azana 32 ans, ba zoye tant que autiste. Donc azana ba déficience
azana ba problème o ezo sala ke système na ye ya cerveau na ye ezana ba retard na makambo susu ou bien ezapé na ba parce que autiste ezalaka retardé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des autistes qui sont autistes mais ils sont surdoués. Donc ça veut dire que cerveau na ye est en régime. Maman Rita zana si sana roloba sauter na père de fille d'idée na pesa na ta 5 nina si sana roloba parce que batu ba royawa ta ba mona photo ya nzambe na bango bostra la B50 ba robanda directement kotuna nde bango bazotuna déjà tikana expliquer batu ba yoka après na matisa. Donc ça veut dire que autiste ezana ba façon ebelé oyo bakoki ko détecter mutu aza autiste ozomona. Donc alors sikoyo komona I didn't know what milk did to wrinkles until I watched this. What's the first thing you drink in the morning? Milk, water? eza makambo ekoyeli nga mo pe na famille na nga naza na bautiste nazomatisa. Alors komona mama oyo déjà mwana na ye batia ye sous tutelle. Ce qui batie mwana sous tutelle na famille c'est que quelque part ezali na ba problème moko oyo ezali ya ba malgérance ou bien ezali ya irresponsabilité oyo esali ke batia bostra kufi yango totie photo na ye awa ezali bonsoir maman na makiza lobengs ezali na ba situation mosusu ya ba malgérance oyo esali ke bazwi mutu batie siko na kati ya sous-tutelle. Sous-tutelle ça veut dire que mutu moko boye il faut banda ko gérer pour na ba moni ke bino bozana incapacité ya ko gérer yango batie mutu moko wana. Donc voilà où ça amène le problème na kati ya communauté toyebaka makambo te bandeko oyebi lelo ngai moko leki na nga propre azana bana misatu mwana liboso mwana mibale mwana misatu ba autiste oyiso na moni leki na nga ndenga zo souffrir ça fait mal na ko comprendre lelo na kati ya communauté congolaise nous avons beaucoup de familles ils ont des enfants qui sont autistes et on n'en parle pas. Mais comment on en parle de l'autisme? On en parle de l'autisme simplement ceux qui ba maman bakutani na makamba bambanda ba mama bakutani na makamba barando ogomona ba concurrent na bango ba adversaire na bango bakoya kolobela biso autisme mais na manque ya ba insulte na manque ya kofinga mwana wana za zoba mwana wana za handicapé et c'est comme ça na kati ya communauté na biso tolobelela autisme mais jamais tolobelela autisme dans le sens propre, il y a un handicap dans le sens propre où ils ont tungi sa famille à batu. Mais puis surtout le autisme na ba sens ya kofinga. Omoni sia Yashayo Rita Akan azalaka na bana kizengi okomona demo obota kutumba nazaki na kisi bana bakindoki wana siko mutazo banengo wana muto asambelaka muto asimbaka Bible azofinga ndeko na ye mususu. C'est la manière que biso tolobelaka makambo autisme na kati ya communauté. Tomona yango awa tomona yango na ba mamingeni bazoya kofinga bana na ye abota bandoki abota bakisita abotala congolais. Mais Mundele a sali ba institution, Mundele a créé ba classe spéciale, Mundele a créé ba système spécial pour na ko s'occuper na bana wana. Jamais au mona Mundele moka ko leka baswani na Mundele mususu. Aya na rando yo Mundele Jacqueline ozana mwana o Jean-Pierre autiste azali boma Mundele a finga sala makamwana te. Mais tout le monde n'a pas ba congolais. Et la maman comme Batiamouani na sous-tutelle, la maman, elle ne prend pas bien soin de son enfant, de comprendre déficience, ou ils ont un problème, il y a 4 catégories, il y a maladie, il y a autisme, maman wana, elle ne même pas que soit soin à moi nanaye,
maman wana koyaka kobetaka ba prière ya makelele na kati ya ndako. Ok, bana wana bazaka na besoin ya repos, bana wana bazaka na besoin ya silence. Merci maman nanga Sisi de Rumba. Bazaka na besoin ya silence, bazaka na besoin ya milieu moko boye, o milieu wana ezalaka pona bango moko, bazaka na comment na habitude moko o ba créaka, tu ne peux pas lui changer dans cette circonstance wana. Bamsu bazaka na ba problème ba. Voilà la famille un peu ce qui te lobi to kilinango ba conseil ba pesa ki ebele bino moko boyoki vraiment nakolinga nazongo ça des témoignages ça na chap commentaire bino moko boyoka na boke binyonso ndenge mama ba betaki ye ndenge boss alobi eza ba milimo bongo eza ba milimo banda mama wana ya banda basambela ka babengana ka milimo ngeloko moko ka esala ka matiki na makamba binzambi oyo. Chaque jour, chaque temps, chaque pourquoi, to bandara, bo prier, repentance, bo bengana milimo, bo sala bo. C'est comme milimo ngo ekenda ka obi ekenda kate. C'est ça que moi je demande. Parce que c'est le même répétition. C'est quoi yeli sou mwana oyo mama wa sambola banda kala. Le kola pa lobi katiki kindumba. Tozoe ko tala susu bande ko Australino. Bo memela biso mama oyo. Dans une année, à côté de biso résultat à moi nanae. Mais bon, bande konanga, bon négliger ba qui c'était. Nzambe a traité na molimo, docteur a traité na musuni. Ce qui Nzambe déjà traité molimo, tant que docteur a okende, a talio na musuni obiki. Ce qui musuni, ezaka malade, kokata qui c'était, c'est là où on dit que molimo est salité. Bozoyoka. Voilà. Toujours ça des bandits. Boyoka. Boyoka maman. Moi si. Au nom de Jésus. Na salika ndengo te ya kabiso. Papa, je me suis battu na bata. Papa ba betinga naza ba photo na Lexi na yebite kombo a papa bango. Na Lexi bango na kanga biso na Lexa peyo. Papa ba betanga neti ba bomanga. Makina loko anyama mwana nga tenga ba manzaka. Ça Jean-Claude. Papa betinga pendant ata 45 minutes. Nazolela c'est nazolela. Ça c'est les démos ça. On a nazolela. Tango na yebo loba la kati na nga na lobi papa chat. Nazokufa. Mais fallait na témoigner. Mais Nzambe ye moko ayoki ako révéler kaka yo. Nde mwana na ngai alobi je veux prendre un couteau pour na silisa yo. Tangu ya kezo couteau c'est unga na telemi malembe na bimi libanda me bilamba nyonso e pasukaki. Tina kimi libanda ba ko benga ba pompier ba ko memaye na officiel. Ba ko pesa ye batonga. Baye kozongisela ngai ezaki vendredi baye kozongisela ngai ye dimanche. Papa mwana aza mbongo ebele. Metande vi na biso ezali mawa akenda musala me babo. Mokili makabwe. Bomaye bandoto babomaye mayele ayebi kokomata za 32 ayebi pe kotanga te makenda musala zwa kabisa kenda musala ba relever ya kaka mbongo aza sous tutelle chaque semaine ba pesa biso ka 80 €. Elo kana ngaki na yebisa bandeko nzele tangu na tike kobo ya wana bomoni ngai yo na telemi so na zaki kana kati kobo bandeko na nde na kufa ki vendredi. Oh papa lobaka boyoka eza ya solo. Merci. Bon, bandit. Mama waza irresponsable ya wana mwana kenda sous tutelle. Mama oyo aza na sorcellerie yende ndoki. Yende mutu abebisa mwana na ye yango banga ba beta ye. Donc bandeko nanga nasuki wana. Analyse oyo na lobite ke na sali yango super. Oloba oh non te yo peso omoni ke ngana analyser mabe yo ya ko chaka ka commentaire. Mais ko finga nga te parce que quand tu m'insultes moi aussi je t'insulte.
Moi ici, c'est œil pour œil, dent pour dent. À bon attendeur, salut. Alors, bande konanga to komi na été. Vraiment, nazana ndeko mobali, il y a 45 ans, na kati à Bruxelles. Azoluka mwasi, azana séjour na ye bande konanga. Sauf ka kozala muluba te, kozala motete la te, to baka kasai boya te. Mais si vous avez bekolo mususu, benga mama la danoise, oya kozwa mobali ya bien, asambelaka, ba sœur église boya, ozana moins de 38 ans, yaka, parce que et ozaki toko makasi. Pourquoi pas 40 ans aussi, yaka, benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23. Voilà, au Benginga, et puis to sololi de Komobal Azana Bruxelles. Donc, pardon, na Belgique. Voilà, na zappé na de Komobal Msusu na Angleterre, Azana 40 ans. Yé bazolo kamwasi, au Benginga, au Kouzwa. Tozana papa na biso, il y a 68 ans, entre 60 et 69 ans. Yé bazolo kamwasi, alingi mwasa zalanzoto minene. Aux à la boulot, benga maman danoise, à la France, au Kozoa, et à Yopé, Mobali. Voilà, mi bali baza ba belé, hein, basi pe bazé belé. Boya ko komisa bande konanga, n'hésitez pas, venez nombreux, venez nombreuses. Live Together ne tombera jamais, site original et puis bien entretenu. Voilà, bande konanga ibokolo ba mama danoise bandi côté ka ba super té. Pourquoi pas même sur un jour pe na bande côté ka ba super. Mais pour le moment, na côté ka super té, c'est juste un cadeau, vraiment un cadeau qui vient de Kinshasa depuis l'année passée et comment menatikala ko zwangote et bande za ba contre-temps na ndekona moi si na pesi na ba mbote ebele lelo to kutani na e mama Elodie Basika. Moi na mpiko ya tongo ye mutu ayi ko remettre ngai super oyo lelo na Gare du Nord na kati ya Belgique et outi na Kinshasa et pas ya Annie Dimumbe. Alors ma belle Annie Dimumbe, merci pour les cadeaux, vraiment que Dieu te bénisse. Azongisa ebele et si que outi vraiment azali hein. Oh, totanga la bango biso bana mpiko tokoma lokola la famille ba o bazana Kinshasa biso tozana poto en tout cas tozaka toujours ensemble. Alors notre sœur azalaki nommée vraiment na kati ya banque hein banque a pamba te na grade a pamba te. Alors apesaki biso nyonso promotion na biso ba cadeau super. Alors yanga yangoyo vraiment Annette, que Dieu te bénisse beaucoup. Dans le bas qui pourquoi pas naïbe nazamos na lobela kama na la télévision na sepele na la télévision. Alors Elodie Bassi que c'est kozali des gros bisous à toi. Vraiment merci na sepele comment nayo après beaucoup d'années et sali esengo makasi. Alors botika la malamu boyende ya yo peso za na super na yo. Obengi mama la danoise opesi aux unis, au rosope, ma pambolite. Nous sommes au théâtre, bino. Et ça m'a pas bolé. Bino ka pasteur. Ben maman la danoise. Maman la danoise, il y a rosa super. Donc quoi, maman la ngai, maman Dorcas. Il y a pesa ngai super, il y a super. Je crois mi balé boy ou bien mi sato, je sais plus. Et ça. Donc bande konanga, il faut kabela kabiso. Parce que tu pries à rapport à bino, biso toza honnête. Hein? Au niveau que pesa mutu moro boye, a moi naza autiste, aso bazana milimu mabe. Okoyo badi ko beta mwana, okangi endoki, njoka mwana bota mi na cerveau, eza bien dit. Eza problème na été, eza na msou défaut. Ya tata na maman, bakila na bino, eza malamu te, ou bien na msusu, on ne sait jamais, yo moko bande ko forcer ko longa ba zemi, ba msusu ozwi zemi, oza na ba souci, bando zwa zemi kaka souci, mobali awanga ni zemi, zemi na kati eboko ebotama malamu te. Donc ma eza na ba zemi elinga ba stress te. Elinga pe tension makasi te. Elinga pe makabele elinga te.
mais yo ko mon ozo ki pété ozo fumer moi na pas ko bota mala maladie ozo mela ba bia kulumuka moi na pe akobota mala ba asthme makambe bele alelère ekoya obandi ko luka bandoki ndoki yo moko abona tande sali et puis boye baka bana ba mapasa zemi ba mapasa ba docteur ba benga kango zemi à risque zemi compliqué parce que bana wana soit babota makavant soit babota makala ba problème ba mapasa ezalaka zemi moko à risque malgré biso soto sepelaka et na bota ba mapasa nanga ba benga nga mère double mais ba benga ngo zemi à risque grossesse à risque vous se comprendre. Alors likez l'émission, partagez s'il vous plaît. Votre maman Leki, humble servitrice de l'Éternel, sentinelle de l'Éternel. Voilà, naza fier lelo, nazui cadeau nanga. Botika la malam. Bye bye.